ya solo bandeko balandira télévision kimbangiste bana pasimo kimbangu mbote na bino lisusu esika bozwami na mokolo ya lelo ya solo émission na bino bokolingaka mingi émission masolo tango na ngonde ya ngoyo ekoki kopesi merci na sa dignité papa Simo Kimbangu kiangani na bolingo ya kolakisa kepai na biso bana na ye akomisi biso na mokolo ya lelo zali babino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa prof Paul Dulungane pe mama Fifi Ndongala bangonde baza na sima bakosalisa biso po ete ma oyo tozali koloba bino na bandako na bino bomona biso boyoka biso po ete masolo oyo tomemeli bino ekomela bino na kimia esika nyonso bozali. Ya solo bana Pasimo Kimbangu na mokola lelo na kati na émission masolo tokolobela thème na biso na mokola lelo masolo na biso kozala tokolobela sur vision ya sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani oyo apesi na lingomba spécialement na chorale des enfants kimbangistes oyo bengami koreki yango wana na mokola lelo na monaki ke to bengisa ndeko na biso papa na biso oyo tokozwi na mokola lelo to solo na masolo oyo biso bandeko na bino na kati na radio télévision kimbangiste na émission masolo to solo la masolo oyo to bongisi na mokola lelo yango wana kosenga na bandeko na biso esika bango bazali bako kozwela biso papa na biso oyo to yambi na mokola lelo na kati na plateau na biso yende to kosolane masolo to kobanda papa mbote na yo mbote papa Lambert papa ya solo ezali merci to pesi yo merci mingi na invitation yo to pesa ke pa na yo po ete okwa koya to solo masolo ndenge na uti kolobango sur vision oyo papa Simo Kimbangu kiangani apesi na lingomba et spécialement ekei na chorale des enfants kimbangistes yango nde masolo na biso na mokola lelo tolingi toyeba nanu santé na yo ezali ndenge nini. Merci beaucoup papa Lambert. Santé na ngai ndenge koza komonela yango na bolingo na ye moko nzambe na biso tata molimo santo papa Simo Kimbangu kiangani santé na ngai ezali malamu yango moni na répondre na invitation oyo pesinga na mokolo malelo. Merci papa Richard na évité tokokende nango mwa moke tokobengo nanu pona sikoyo papa Richard lisika pamba te to yebite soko zali nani nde soko mi bimisi nde toko changer soko okolinga to bengo kaka papa Richard lisika beto benga na ndenge mususu ndenge to bongisi na masolo na biso mais to lingi to yeba ndengo koti na esika oyo omoni yango ndenge nini pamba te zali na yo mbalami bale oyo ye na esika oyo papa Simo Kimbangu kiangani abongisi libiso awa na mboka France olobi nini papa Richard lisika. Papa Lambert sans flatterie en tout cas nazane sengo pour que tous na loko ya boye na kati na mboka poto na ratelki en tout cas na CP na monaka ngombala liboso na inauguration o ezalaka mais tozalaka bato ebele mais lelo na ma matériel au bosombi na encadrement vraiment esengo za makasi vraiment papa Simo Kimbangu kianga na kumisama apesa bino lisusu pamba te na moni bozu ba pareil modernisé vraiment ezali esengo mingi na présentation ya esika yango ya plateau oyo tokenda ba place ebele même ya batu ya ba place mususu ebele mais kozana niveau oyo ezali un peu plus élevé modernisé ba matériel kitoko ezali awa vraiment na esengo penza d'abord na kamwe kubiso dans eloko kitoko boye donc ki oyo na kati na poto vraiment esengo papa Simo Kimbangu kiangani akumisama buza su moyen su ya su munene lisusu koleka oyo donc voilà papa journaliste. Merci ya solo bandeko balandi bana papa Simo Kimbangu to wuti kolanda papa Richard lisika mais papa Richard pona ko banda émission na biso to kosenga na yo
omi bimisa po ete bandeko bazali kolanda biso mbala na bango liboso bamona yo ozali nani na kati na lingomba oza soki oza na grade ecclésiastique soki oza yo omi bimisa nsima na yango pamba te tomoni mpe ke oza na teni oyo olakisa omi bimisa mobimba na yo nsima na yango nde tobandi masolo na biso oyo tobongisi na mokolo ya lelo. Oui, papa Lambert, nazali d'abord mondimi kimbangiste. Nazali mondimi na kati ya paroisse ya Saint-Ouen awa na République française. Na kati na lingomba nazali na grade ya diacre. Nazali diacre na kati ya paroisse ya Saint-Ouen. Récemment, il y a cela un mois, le 10 mars, Mokonzi Aboule, tata nabiso, sa divinité, papa Simo Kimbango Kiangani, a sepelaki poete amatisangai na poste ya premier vice-président général ya Koreki en charge ya administration et finance. Yango nazanango lelo, yango nalati lamba oyo, pambate nazali premier vice-président général na niveau ya Koreki. Mobimba ya mokili mobimba. Merci, papa Richard Lissika Sikoto ko changer en papa diacre, donc premier vice-président général ya Koreki. Topesi yo merci mingi na ndengo mi bimisi pambate. Bon nga so pe na lati tenia ya Koreki nga pe na comme sous vice-président bien ndengeni. Non, nga kutu na tana sengo na kamwe. Ozongeli penza source na yo ya Koreki olati lamba o ezate olati yango défi yango te. Eza pene lamba ekoki na yo, eza pene ya yo pamba te yo wuti kuna. Donc tout kuna yo base na yo ndenge ozali wana ti omenyo na ratelki ozoko panza sango pamba te ozaki base na Koreki yango lati lamba wana. Et sepele singa makasi na lingi kuta tika no libela osala na mission. Papa journaliste. Merci papa vice-président nakanisa bande ko bozali kolanda biso bozali koyoka ebandeli ya masolo na biso e tokoti na mituna tolingi toyeba ndenge nini ozwaki nomination na yo na qualité ya première vice-président général de la Koreki oyambaki yango ndenge nini? Papa journaliste tangu tata Mokonzi Aboule aponi ngai na esika ya kokomisa ngai premier vice-président général tango nayokaki sango wana epanzanaki d'abord na rateleki depuis nkamba ti ekomi na matoi na nga, c'était avec émotion. Émotion ezalaki nini? Émotion ezalaki parce que compte tenu ya responsabilité oyo Nzambe tata Molimo Santu alpesi epai na ngai pona kamba Koreki. Et puis mission oyo bapesi na kati, c'est-à-dire attribution na ngai ne mutu za kilo na monaki responsabilité wana pona répondre nango. Donc nazali en charge ya administration et finance. Qui dit administration ezoko senga moi makambo ebele pour ceux qui Koreki etengami bakotuna kaka ngai. Donc ezo senga na kati wana ezo tala structure ya Koreki ezala respecter ndenge mibeko ya Koreki ezali. Et puis fonctionnement ya Koreki est respecter vision ya tata Mokonzi Aboule pamba te yem tasala yango depuis 1972. Donc tanga salaka Koreki apesela yango vision. Alors vision na bien yango bien ka fonctionnement. Vision on a photo respecter ndenge alobeli. Alors eloko bangi sanga na lingomba oyo za loko moko. Eloko moko bangi sanga yi papa journaliste Nzambe na biso pasi mo kimbango kiangani batu mba yebaka malamu te. Na banga kana sala lisumu oyo tata Abraham salaka. Alors tant apesi nga poste oyo pour il faut qu'on respecte papa Simo Kimbango kiangani à la lettre. Donc administration il faut qu'on respecte papa Simo Kimbango kiangani mot à mot. Donc mot par mot faut landela ye. Et là on est ça tata Abraham. Tata Abraham asaka lisumu azaka nganzambe monene. Na ibita en France na kokana tata Abraham. Même na to poussa na tapembe na été. Mais asaka lisumu moko bat bayebite oyo kotsaka bana Israël na boumbu na Egypte. Bayebisi ye azoba nyama. Apasola yango
atuma mbeke pa tata nzambe asali ndenge nzambe alingaki mais akomi na ndeke le fait abi ozane mukie atumbie ka ndenge wana eloko wana kaka ya mukie ya monaki yango mukie yango mte ememeli batu etumbu bakoti bowumbu pendant 400 ans 430 ans na kati na Egypte ozo imaginer ebongo sikoyo bapesi ngai poste wana ya administration tata na biso nzambe apesaka etumbu wana ye toza na esiko lelo ye butapoli ngai sikoyo naza na droit ya erreur te yango moni émotion wana c'est-à-dire soka lobby il faut que sala oya lobby un et puis ndenge alobeli ko salela yango na émotion na ko expliquer tango banoma kingai premier vice-président général papa journaliste. Merci Yasolo bandeko même ngai salinga émotion na ndengo zali ko lobela yango lisumu oyo Abraham asalaki biso tozala ngote mais lelo biso papa ta lobi likambo nzambe tozobenga ye nzambe mais tozosala kaka ndenge na biso posa na biso yango tango nyonso azokoloba na biso oyo bolongolaki bosongisa oyo botiaki na bino moko bolongola na yebite lokola yo po ye ndengo yo kokuta sikoyo koreki ndenge zaleli na ndengo lobike ozana droit à erreur te sikoyo est-ce que déjà yebi déjà oyo batiaki na oyo balongolaki pose la erreur te o se plisa nzambe na yo sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani. Oui papa journaliste nazali mwana koreki ya lelo te na parachute te na kata koreki na uti place mosusu te. Ce n'est pas que oyo batiaki, c'est-à-dire oyo ezangaki kosala nde ezali mingi. Mingi ezali oyo bandakala parce que koreki esalami lelo te. Yango nde to na place na koti na yoka mingi pour na occuper quand même ba fonction ebele na kati na koreki. Donc na yoka mingi nzambe na biso ndenge alobaka lelo lobi ya kala olobi ya sika. Donc tanga zalaki na nzoto papa di ngenda aloba makambo. Tango pe lelo nzoto pasi mo imba kiangani alobe makambo mais tozaka un peu négligent na ba détail mingi yango nde tango ba noma kingai na relever ba point ebele o wana il faut to landela yango lokola olobeli thème na biso vision ya papa Simo Kimbangu kiangani surtout to na 2021 c'est là l'objectif. Premier objectif na biso to atteindre donc ba point nyonso wana oyo nzambe na biso kobanda na nzoto papa diangenda na yemo papa Simo Kimbangu kiangani oyo azo kopesela ko lamusa nyonso tu na oyo lala na oyo sika il faut to memango tina 2021 ezala bien présenté devant nzambe na biso pour na mukolo wana tanga zo la bilan au présenter bilan ya koreki ya kitoko devant papa Simo Kimbangu kiangani. Omoni papa journaliste. Merci Yasolo bandeko vraiment ezai sengo mingi ya koyamba papa premier vice-président général ya koreki papa tolingi toyeba kasi avant okoma premier vice-président général na kati na koreki est-ce que okipa déjà ba poste mususu au sein ya koreki ou bien ozalaki nani avant ba poste nini oyo soki ozalaki nango déjà? Oui papa journaliste ngai na kokoloba que depuis nazui na koti na koreki na sali presque na ba président nyonso tout ko banda même na papa Mponda de faire paix à son âme en passant na sali na papa Mponda avant même comme président général na salaki na papa Mponda wana to azalaki na Kinshasa nazalaki chef de service na 91 ti na 92 na chef de service ya planification na koreki maire ou bien na koreki maire lelo koreki Kinshasa. Après une année na comme disciplinaire ya koreki maire toujours de 92 ti na l'an 2000 avant na poto na ki disciplinaire na koreki donc na dit ko encadrer bayebi fonctionnement na ngai na kenati bankamba to siéger première fois na siéger na papa Fuambanza bona ta disciplinaire papa Fuambanza bengi saka koreki na nkamba na 99
mbala liboso oyo papa Simon Kimbangu plutôt papa Fouambanza a annoncé na mokili katali kolo Yesu a annoncé on a Koreki. Moi j'étais présent et ça en 1999. Alors on a Koreki d'abord à l'obéli biso boye face à face pour ne pas Fouambanza ngata disciplinaire. Tangu na yepoto na yo comme dirigeant ya chorale Koreki Paris. Wana tozaki na paroisse kaka moko na Paris, bien yango paroisse de Paris, tozaki osama na Aubervilliers, awa, ngam nazaki dirigeant responsable, nazaki dirigeant na encadrement. Ti na 2005, tango paroisse ya Saint-Ouen Salami, na yo comme président ya Koreki, ya Saint-Ouen ya paroisse ya Saint-Ouen. Ti mokolo oyo na 2019, le 10 mars 2019, nde ba ko désigner na poste ya premier vice-président général ya Koreki en charge d'administration et finances. Merci Yasolo, papa. Premier vice-président, tozali kolanda yo na bokebi nyonso pe bande ko bazali kolanda biso, ba kolanda biso na bokebi na oyo nous tozali ko répondre biso. Mais papa papa vice-président, donc révérend parce que vous allez diacre na katina lingomba, tolingi to yeba mission actuelle au sein de la direction générale ezanine. Mission na yo actuelle. Lelo ndenge na otikolo bayango nazali chargé ya administration et finance na direction générale, c'est-à-dire ya Koreki ya mokili mobimba. Alors na mission na ngai oyo na kosala na kati na Koreki eza déjà défini wana. Mais qui dit administration, je dois surveiller, surveiller structure ya Koreki, c'est-à-dire structure ya Koreki, est-ce que ça peut répondre na makanisi ya tata molimo centre pour ezali na ba texte na biso ben texte organique ya Koreki. Et puis côté la fonctionnement ya Koreki, est-ce que ça peut répondre na ba vision ya papa Simon Kimbangu Kiangani, parce que papa Simon Kimbangu Kiangani azana posa Koreki et fonctionner ndenge ye alingi. C'est là où il y a le problème. Alors désignation na ngai, il y a beaucoup plus de travail na ya administration mingi na diaspora, c'est-à-dire na poto, surtout na Europe, Amérique, et puis na ba pays oyo ezali en dehors ya RDC, Congo Kinshasa et Congo Brazzaville na Congo Angola. Donc ba Koreki za ba pays mususu wana musala ko sala makasi o ba pesinga ndezali kuna. Papa journaliste. Merci Yasolo bandeko tozali ko pemisa moke papa premier vice-président général nde to kosenga na bandeko na biso bazali na sima oyo bazali ko tindela bino ba biso to bomona biso na kati na bandako na bino. Tokosenga na bango batela biso mwa loyembo ya Koreki simanangonde tozongi na masolo na biso. Tosengi na biso nyonso tolanda.
Merci à solo bandeko balani radio télévision kimbangiste to uti kolanda lo yembo oyo bandeko na biso ya koreki ba uti ko yembe la biso to landi yango pona ko lakisake ya solo groupe oyo ezali groupe moko monene soki papa bango misato basalaki yango ezalaki na tina mosusu te bango bayebaki po ete bapesa bango maboko surtout na mabondeli mais soki totali na mokola lelo eza mawa ya komona koreki esika nyonso bazali likama mabondeli babosana yango bakotisa epa ya mabondeli bakotisa soki makambo nini toyebi te kasi ndenge papa premier vice-président na vision ya papa mokonzi ya bule ye amoni ke il faut kozongisa koreki ezonga ndenge bapapa balingelaki yango ndenge batilaki yango na kati na mokili ene ekoti makasi division ekoti makasi entre biso me na ntango na kala soki totali toye na Kinshasa ntango biso
tozoko mona maman Kaku Mbuta Nzuzi na maman na biso oya uti kotika biso maman Marguerite paix à son âme. Ba maman wana soki ba telemi ba lakisaki biso vraiment bolingo base tozwi yango epai na bango. Soki toke na Brazzaville soki tango wana tozoko katisa okomona kuno okomona papa Dongala ozomona papa Mapasa ba papa Narcisse ba papa JC ba papa Goma Patrick papa Goma Fefe ba tuana ozomona make tala bolingo oyo ezalaki na kati na chorale bokende na fête biloko ezali te masanga komela ezali te bazopesa bouteille moko ya Fanta 4 personnes makanisi mabe ezalaki te ozwi omeli ngaso na zwi na pesi papa Martin azwi apesi papa Richard azwi apesi papa Lisika tozalaki eto apesi papa Lukish makanisi mabe ezalaki te me lelo bakamata kaka bouteille moko ya coca batiango na kati ya koreki balobi ke papa Lambert soki papa Lisika soko meli pesa papa Bole soka meli apesa papa mais papa Bole akolinga ngo te lokoso meli sukisa mais na tango na biso tala bolingo tozalaki nango yango tozoko senga koreki tozoko kena l'an 2021 ndenge papa premier vice-président uti koloba tozongisa koreki ndenge yango ezalaki eno tozana nango na kati na ba choral tolongola yango tozonga bomoko po ete tokokisa vision ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa premier vice-président na kanisa outi kolanda koreki esali moi esengo mingi ya koyoka choral na yo choral na biso ya sole ezalaki esengo tozo komona ngo eza toujours en forme epesaka biso esengo mingi mais eloko moko eza na nga pasi papa batu ba tango bayoki ke na komema yo na kobengisa yo motuna moko oyo mama na biso mama Fifi Ndongala aza kati na moko mosali na kati na radio télévision kimbangiste alobi papa Lambert tuna papa premier vice-président motuna oyo okosala ndenge nini pamba te yo ovandaka wana na Europe ovandaka na Kine te ndenge tolobaka na RDC te mais okosala ndenge nini pona mission oyo zo papa apesi yo normalement fallait ozala na Kinshasa mais yo za na Europe siko okosala ndenge nini topesi yo maloba papa premier vice-président. Oui, papa journaliste ezali aspect o etungisi bato mingi don na motuno yo na motuno tuni yango pe tungisi bato ebele ozali question na mama Fifi apesi yo ezali question monene ezali base oyo bato mingi bamoni ba comprendre papa Simon Kimbangu Kiangani te. Papa Simon Kimbangu Kiangani a déjà na vision moko très développée pour na lingomba na biso. Lingomba est comme ko avancer. Papa Simon Kimbangu Kiangani sa moni na yango. Siko biso bandimi bana mususu tozana na makaniso ya kala o lingomba eza ko évoluer. Tala kaka cadre tozana ngo lelo. Soko zongisi lingomba ya cela 25 ans que ba pareil o tozala nango. Tozana batune ba kina ba prestango wana boye bien ba pareil ya digital ezalaka te. Mais le toko na appareil digital. C'est exactement la même chose. Na lingomba na biso, papa Simon Kimbangu Kiangani, asia moni, yanga moni ke non, tika na tia, mokonzi moko, ya direction générale na poto. Et ça beaucoup plus avantageux que ba inconvénient. Nga na moni la na sens ni. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nga so mona ngoza kutu mieux. Pourquoi? Parce que pour ça ndeyo. Non. Parce que l'angaïté, bon, par contre, ça peut être mususu, mais parce que déjà, tout le monde a un inconvénient en ebele. Et ça, même na kati lingomba. Lelo oyo, tu as direction générale, bah, la réunion à Kinshasa. Longo l'angaïta, mais ça n'a kinamte. So, bah, sur la makambi, ya poto, ya Europe, ya États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, koloba nini, bah, mona pototi.
yango kasi makambo pamona Amérique te makambo tozo vivre nango passe tozo mona siko na poto parce que voilà bazo ko juger ba ko tia makambo mais ba moni na no poto te ba yebi ndenge to vivaka te mbala moko pa ba tie likambo voilà siko na réunion wana ba makanga likambo ya bata poto na tuni na bato ya direction générale o bazaki ya kala sans biso bato ya poto za na kati balingi basolola likambo ya likambo ya poto siko bakoloba nini rateleki oyo bamona nano ngo te ndenge bakoma na mte ezaka na adresse ni bayebi te boso nga pesa idée moko sur la rateleki oyo ozomona te ke ezali absurde ndenge bato ya français le poto balobaka ezali absurde mais papa Simon Kimbangu kianga na moni ba difficulté wana na tia mutu moko ya poto azala wana na bino apesa ba idée ya poto et lelo to comme na mondialisation est-ce que papa journaliste est-ce que vous voyez que en étant toujours en poto par rapport à l'évolution et la technologie, nous avons participé il y a cela une semaine dans la Rateleki, dans un camp en direct. Et pour ça, la Kango Pembing. Dans la conférence, pour ça, la Kango. Oui. Alors, est-ce que nous avons besoin que nous ayons sur place? Mais tout ça, qui en communion, maman président général, maman Philomène, maman révérende pasteur Philomène Bignoko, en ligne, ngai papa Richard Lissika, na journaliste à Rateleki, na Kati Ankamba. Mais tout ça qui ensemble mais ce qu'on a message wana au moins le quoi qui ensemble donc papa zo mona makambo na ndenge évolution lelo oyo tous exemple papa za na posa fungula ba paroisse na mboka ebele en même temps il faut fungula koreki na état moko ya Mississippi na États-Unis so ka tinda muta direction générale moko abana ko luka visa ba côté si ba démarche passeport wana ba lekisi na l'air. Mais ce qu'on a dit, Richard, premier vice-président général, qui est en Mississippi, et Gozala. Très facile. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages. Il y a Gozala, na membre de la direction générale, na Kati, il y a Azamuti, il y a Poto, na Kati. Bon, Ezali, Ezali, ils ont un inconvénient minité. Ils ont beaucoup plus d'avantages à Gozala. Mais les lopés, et qu'on facilite, tout peut ça, remarque. Oyo salama awa po to vivre ba réalité ya mboka oyo na kati na ba paroisse na biso to voluaka pona ko lakisa kuna tamba ko zo ba mesure ba ko zo ba meko et respecter vision oyo zango na kati na poto pour pas comprendre pour que lingoma na biso et que ne toujours liboso. Voilà papa journaliste. Merci ya solo lingomba na biso que ne toujours liboso souci ya biso nyonso ezali ndengo wana pamba te tala na kati na poto depuis 75 lingombe banda tina mokola lelo ileza na biso esengo mingi tozali komona bana na biso tozobenga bango ba dauphin ba dauphine bazozo ba place bazoko sala musala batata mais tozoko teya bango nini soko tuni bana na biso tozoko bota lelo na kati na poto otuni likambo sur le kimbangisme akopesa yo eloko kabisa ko banoke division haine soko tuni eloko nini yo zwi akoloba noke ya liboso eza division haine mais makamba kitoko ya papa Simon Kimbangu ezali eloko makate pourquoi depuis 75 lingombe bandi mama na biso mama conseiller direct mama Marie Mwilu et pas ya azali to pesi bambote mingi mama osali mingi tilela zoko kena 70e anniversaire na ye 10 ans 70 ans asali mingi depuis 75. Est-ce que tu vas y aller na poto awo? Mais tout ça kana bana na biso noso baza nango na mutu N division tozo ko pesa na bano ya biso ba komi na N koleka biso batata entre bango yango wana papa Nzambe vraiment kumisama ndenge lelo to komi na premier vice-président na kati na Europe surtout Koreki soki lelo Koreki evandi mabondeli ekoti makamnusu ndenge zalaki Kimi kokota. Mais si papa premier vice-président tolingi to tuna quand même moi moke. Sikoyo ndenge ozali koloba. Sikoyo vision na yo actuelle au sein de la direction générale. Ezanini. Nakanisi yango mtezali kutu point central ya masolo na biso ya mokola lelo. Ah, donc tout ce qui bien na mituna. Oui, mituna na yo zali penda visé par rapport à thème vision na nga yango moni tango uti ko soulever problème ozoloba tozalaki mabondeli bolingo ezalaki makasi makambo ebele ezalaki na kati
donc comment kozongisa biloko nyonso to wana. Donc vision na ngai o naza nango lelo euti na vision ya tata Mokonzi ya Bule, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani par rapport ya 2021. Lelo oyo ce qui Papa Simon Kimbangu Kiangani na 2021 azo senga biso na lingomba, chaque lingomba sikezali il faut présenter loko moko ya munene na 2021. Yango to musée, il faut musée si là na 2021 pour na lingomba mobimba. Mais batu na batu sika bazali, il faut présenter moi et loko moko matériel oyo to sali na 2021. Oti ko le problème il y a lingomba na poto pour na maman Maria a 70 ans. Lingomba na poto depuis 1975. Qu'est-ce que nous allons présenter na 2021? Vous avez la réponse. Na habité le de représenter. Na Europe mobimba. Na Amérique. Studio à Ratelki. Na Kassis. Oui, au moins studio à Ratelki, peut-être, dans le lobby, ils ont représenté. Nous n'avons aucune adresse à présenter. C'est un problème. C'est un problème majeur. Alors, biso na niveau à Koriki, toute la vision pas Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani apesa biso musala na nzote papa Fumambanza. Alors baka na biso to réhabiliter Nzwamintinu. Il faut avant 2021 Nzwamintinu c'est là complètement. Mais Nzwamintinu eza biso mtotonga kiangote. Mtotonga Nzwamintinu papa diangenda. Il faut te présenter wa biloko moko concret. Yango moni champ de bataille o na koti o na kozala nango pour na 2021. On n'aura pas droit à l'erreur. Et le détail, il faut, tout ndako papa dengue na pesa 5 biso na Koreki, il y a 5 étages. Papa dengue na 5 biso ndako 5 étages. Ti le ndako wana tonga mate. Donc, il faut qu'on ait un programme il y a 2021. Yango to ko bandela wa. Temps ils a société papa. Temps ko zala nango. Temps ils a nango. Omoni likampa Simon Kimbangu eza ndenge bokozula yango. Parce que papa va lobaka, papa dengue na lobaka tango nyosuke, kolobana ko seleza makambi balé. Effectivement kolobana ko seleza makambi balé. De préférence bo sala yango parce que il faut ko sala eloko mo sala ebomi musala wana to banda yango te. C'est ça la difficulté. Papa lingaka bo banda nanu. Bo cha objectif 2021. Ngana yebi ezana faisable. Mais papa premier vice-président, ce qui bolobi que ça faisable. Mais papa uti koloba kaka ye wana kaka papa ça divinité papa Simon Kimbangu Kiangani alobi mikolo ya uti koloba ngo priorité mise. Alobi photo pesa mise année oyo alingi make donc siko tomi biso so siko photo mi pesa na to kota na kata mise. Mais siko so ki susu boye susu na makamu susu so mona ngote ke ko pénaliser makamu susu te ou bien wana soko na papa journaliste wana ba soko moni muta poser question ndenge na ibi pas Simon Kiangani te. Lelo, na kopesa exemple moko, lelo, papa Simon Kimbangu Kiangani a sengi 10 euros na mondimi, pour na musée. Mondimi nyonso, sans exception. 10 euros. 10 euros. Obi, papa Simon Kimbangu Kiangani tolandaka bien te, to lingiye na munoko. Tala. Na slogan. Ah, na slogan. Soki, ça la bête machine. Mondimi, tu as combien? Zoa. 18 millions de Kimbanguistes. 18 millions de Kimbanguistes. Donne 10 euros. Tu as 0, c'est combien? 18 millions. Plus 0, c'est combien? 180 millions d'euros. 180 millions de dollars. Parce que il y a le tout à l'heure, il y a Tata Abraham, il y a un lingomba. Le lobatu. Afuka masambeli nazo zoate nafuka mina sambeli nazo zoate makamuna nazo simbate mais base zaliwana tola na pas Simon Kimbangu na bobanga nzambe to banga ka papa Simon Kimbangu bobanga nzambe zalite okotala ka 10 euros ka basengi wana batu musu ba kopesa te pona nini point d'interrogation na lubino ka tozali 18 millions de Kimbangu 18 millions 10 euros soit 0 bakisana sima 180 millions de dollars. Ce qu'on a un mois, 180 millions de dollars, musée cité. Cela veut dire, il y a un moment où tu dois retarder, papa.
papa na vitesse moko boya pe sa biso ba technique personne azo ko rattraper papa yango moni eloko ngai na ko telemela en tant qu'ancien disciplinaire on n'aura pas droit à l'erreur tout le monde doit travailler na kata koreki musée ekotongama ekosila po papa tanga osenga biloko asengaka tanga sengaka ayebaki musée tongama pour le kamba faut tongama lelo même kamba même un tiers en kamba tongama non te na maloba neso bolanda kango tout le temps même un tiers en kamba tongama te papa ya obako ya pona inauguration musée voilà là ce que l'Obama yi ce qui nani ce qui Trump aye na inauguration musée ala na mitino ba président mususu wa uitana na ba uitana voilà là so biso to 5 étages na biso ba ko là na 5 étages ba ye na inauguration musée donc nyonso wana yango papa memaka ba yango ba mususu ba ko na nkamba vuzulankulu donc nyonso foko mema vuzulankulu donc nyonso ko ke na Congo pour le barana yo papa nazali na koti lingombo to koli na couper ngana na koreki na couper na koreki so ba photo na ngai même moi na nga kuta mukolo tozo na koreki ki Congo na yo kango bien soko tonga na Congo keba pena côté wana na koyoka yo na ko bisa OK non lobi place wana boy mais kana ngol bata muke vos nzambi tele oh mais oui vos nzambi simo ki mango kiangani sa divinité simo ki mango kiangani vos tele donc soka lobby il faut que ça la ndenge a lobby na biso net 10 euros kaka wana $10 a sengi oyo mise sil nazolo bano penda clair na masi moté $10 oyo kaka sengi si tout le monde exécute sans exception mundimi ezana tingana to ali 5 na pa na biso 5 tout au pesi yo pa na mama na bana bo pesi o parce nous so pesi na ebité na biso 18 millions de kimbangi c'est bakta 0 180 millions mise sil mais okomona ba Abraham ba kozana kati ba Moïse ba kozana kati o ba benga bon ba Moïse te ba sabala ba tsuki ba salabalati ba sabala ba ngesoni ba kozana kati o te 10 ko pesa te oh non ba ko duango ba ko lia alors du coup au moins en montant dans le bino 180 millions et ko kate bozo mona kaka tozo kozoka ba retard papa il fallait s'amuser normalement musée a musée 2021 te musée fait ça en 2016 et qu'il fallait ça en 2016 donc comme en 2021 parce que mon thème monnaie n'est pas seulement bancaire et puis que zanga botos na biso oh nous avons expliqué lelo il y a un problème tout ça toujours un problème tout aussi un problème na biso te parce que papa Simon qui m'a en kianga to landa kay penza ndenga sengela kate papa journaliste donc na continue la question dans la sécurité nous devons présenter ba bilan on a sens né ba pour rien en fait il y en a le 2021 faut pas lire non faut pas lire or papa Diangenda na papa Simon qui m'a en kianga na papa Diangenda a kol sarabiso na élevage papa Simon qui m'a en kianga ni na assista à pesa biso lutende le to gérer il faut toujours ça agriculture na élevage to ko tsa bangombe babibwele poso bat ba na feti wana faut pas lire omoni na kinkewa faut le ça ba élevage donc ezana programme ya vision on azolo bana yo wana ezaka vision ya papa Simon Mbango Kianga ba na feti musée sili ba olian faut le ça ba biloko wana faut pas lire alors asenga ki biso lisusu to tonga ndako mabonde to lo ba tout à l'heure makama bondeli nankamba koreki biso to bonde la mingi mais lelo koreki na kata nkamba so ba ke mabonde bokota na kata temple eza elengite alobaki na soto tonga ndaku ya mabondeli na kata nkamba donc il faut te présenter ndaku wana na 2021 eza na programme na zolo bana ya vision ndaku wana il faut etongama na lobi na ndaku à 5 étages ndaku na nkamba il fait tongama pour que bana koreki mabondeli ozokoloba wana ezali na kati ya fonctionnement oyo ngana tali en charge ya administration que je dois contrôler donc faut mabondeli et salama na ndenge yango ekoki donc wana tout toko présenter on a 2021 ezana programme soki et salama comité ndenge na loti koloba na yo bangesoni batasongi batamite mabe balingo bebisa musala pasi mo Mbango Kianga mais ceux qui va babysiter bazong si bolingo je suis sûr que tu koka na biso papa Lambert
Il y a solo bandeko tozali kolanda papa premier vice-président général. Il y a solo les alliés sengo mingi ya koyoka makamba boye et puis ndengo zali ko bimisela biso ngona bandeko zali kolanda biso. Tozali koloba kaka likamu na koreki eza mama wa mingi soki tolingi tokosala na biso. Parce que papa Simon Kimbangu kiangani alobi ke tubandi ja komona matiti ya koko. Donc elingi kobake tozokoma na wenze. Donc tozali kokoma tozokoma bomengo yango yo. Kasi metotika nanu ba division biso na biso, mais comment biso na biso ba koreki tala na tango biso tozalaka na koreki. Tango biso tozalaka na kanisa papa lisika papa ozoyeba biso toke ko beta bale ngana kende na Brazzaville pona kende ko sala test na nga na Kara na Brazzaville pona na beta na équipe à Kara ba tindi ba mini poto kende na Brazzaville, mais ngana zalaki congolais ya Brazzaville te na tango na zalaki zaïrois na muta RDC, mais tango tozoko kende ko kuta ba ndeko bazalaki jakuna papa ba Arsène Mayunga bazo ko encadrer biso ba ko encadrer ngai, mais on dit maté papa Goma Patrick papa JC hein? Jean-Claude papa JC tout à fait les là na Pointe-Noire oui. Tozaki bana mike na tango wana me bazo ko encadrer biso papa Michaud ozo mwana ba mama ozo mona ke mama famille na pe ya sona masa atika biso ba mama lidinga bala bataki pe bazo sala ba commerce, mais soka ye liding papa mama lidinga bala akotikilo moi tala bolingo tozalaki nango na koreki ba mama Marthe ba mama Priska mais lelo yo kamata kaka bouteille moko tila bandeko ya koreki na kati oyo kaka meka kosimba ngo msusa asa papola ki ye loboko kosimba te tozokende wapi tous les dimanches oza kote ya biso bana papa Simon Kimbangu et puis biso na monoko papa Simon Kimbangu kiangani oye tala bakamba boy papa vice-président yango toza kosenga vraiment na papa Simon Kimbangu to pesi ye merci ngamba na zane sengo makasi yango moni ngai lelo na sala ki discipline na lati teni nanga oyo pote na remercier sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani na likambo moneno likabo oyo apesi biso na Europe tout ça là que l'autre côté papa Richard depuis 75 tina lelo komo kezalité ce qui koreki lelo ba vandi tokota ki beko tokota ki retraite papa le baki ba monaki nyamezaki na mitu ebele mitu ke ekatana te est-ce que koreki lelo ko kata mitu wana te papa Simon Kimbangu kiangani alobi mama kamba ndenge na ndenge zali koya mais batu bako zika moto lelo tomoni moto eziki na Notre-Dame moto epeli mais papa Simon Kimbangu kiangani ami lobela ki yango déjà
yango papa toza kosenga kimia ekota na bakoreki nyonso surtout ya Europe yango na motuna na biso oyo eye lisusu tolingi totuna bakoreki na Europe ezali vraiment bien structuré ou pas question ya liboso yango wana koreki na Europe ezali bien structuré eza ko fonctionner ndenge nini est-ce que fonctionnement nango ezali ndenge na 3 Congo ou bien awa eza na ndenge nango e fonctionne papa premier vice-président topesio motuna wana lisusu. Oui, merci papa journaliste. Vraiment, c'est ça le problème. Yango moni, yango papa Simo Gimango qui na mona gil kambwango. Oyo batu ba monité. Ça fait partie à aspect ya vision ya papa Simo Gimango qui ngana. Koreki na poto toza na ba difficulté belé. Difficulté sur le plan de la structure. Ils ont fait partie à attribution nangai. Difficulté du point de vue à fonctionnement. Ils ont fait partie à attribution nangai. Dans sens nini. Du point de vue déjà il y a structure. Ils ont posé un problème. Yango moni na kosala état des lieux pour na penza concrètement qu'est-ce qu'il s'agit. Du point de vue à structure, tu as un problème, tu as une difficulté en interne et puis tu as une difficulté en vertical, donc en horizontal et en vertical. Ça veut dire quoi? En horizontal, tu as une difficulté entre Bana et Koreki, Bangomoko, parce que à Koreki, ils allaient implanter par paroisse au niveau Europe. Ils allaient implanter dans chaque paroisse et en même temps, ils ont dépend de la paroisse Wana.
et en même temps ils ont dépendre de la direction générale. Alors na kati na niveau niveau horizontal problème ils ont un conflit, il y a beaucoup wela bokonzi, il y a boyokanité au tu koloba tout à l'heure. Donc ils ont problème majeur na ko senga papa Simon qui m'a na assister ngai pour que to trouver solution na likambo wana. C'est-à-dire bazana ba conflit boyokani, donc structure ça ko respecter ba texte ya korekité. Et là et outi na nini? Et outi na ko zanga d'abord matei ningo tu ko tout à l'heure que soko tiki fanta awa o kabola bolingo nezalité. Bolingo za ya kana matei. C'est-à-dire faut ko te ya batu côté ya pena matei ya koreki. Il y a différence. Matei ya ndako nzambe na matei ya koreki za makambo. Et ça deux choses différentes. Matei ya koreki na eza pena te. Tant on est à la capacité na ba responsable. Donc faut pesa pena tout ku ya koreki to bandela ki ndenge nini. Mwana koreki azaka orgueillete. Mwana koreki afinga kate. Mwana koreki azaka motema bete. Do ayi na muninga na eka kapamba. Mwana koreki alimbis azaka mutabolimbisi et puis azaka na luzitu. Lelo oyo ngana yebi mwana koreki tana koti koreki yo yebi. Mwana mobali akoko simba nzoto mwana mwasi te. Osimba ye na nzoto okokite parce que abenga ngo vumi po na mamoki ba mwa kikongo. Vumi respect wana tozalaki nango. Oko tuta na nzoto te, oko tuta na nzoto te na mwana mais lelo okomona na kati na chorale otuti yo ya pesanga yelo. Non, ce sont des choses que faisons. Il faut ezonga eloko wana. Mais zonga na matei. Il faut expliquer bango o yazali nani, ngana zali nani. Ndeko na ngai moi singa ndeko mbali comment na kozana ye na kati na chorale poto yi awa avant to bana programme to bondelaki ba papa bazali wana nzambe tata kolo yesu tata molimo santo bazana biso. Donc il faut totalement respect wana et loko wana ezangi na yona lobi conflit en horizontal, conflit en vertical les asu na kata ba paroisse na biso yango zo poser problème. Donc ils senga na sala état des lieux pour na déterminer place ba problème ezali. En vertical, les alliés conflit, les alliés occasionnés dans la paroisse, dans la responsable de la paroisse na bango. Boza na paroisse na bino, mobulu mususu bazui na kati na chorale et outin na ba mota lingomba na paroisse wana. Alors epesi conflit, bazo wela muta moko alingi mwana mususu. Atambulisa alingi mususu te, olega te ya bango bayoka na balingana, azo ko alimenter. Yango même ils ont posé ce problème lelo divisé pour mieux régner. Voilà, lelo oyo c'est un gros souci. Attends ni nazale le premier vice-président général. To peut ça par exemple to non dimanche oyo zako ya ou bien dimanche le 27 ya maman Mwelu. Na ba koreki nyonso oyo zana na Île-de-France. To bondele sika moko et ko poser problème. Pourquoi il ko poser problème? Et ko poser problème pendant na biso conflit en horizontal et conflit en vertical. En horizontal, est opposé entre bana chorale wana ba musu ba non biso kenete. En vertical, ba responsable ba paroisse ba kolinga ba conserver ba chorale na bango non ba ko sangana te. Or bana koreki ya mokili mobimba totaka moko tozali eloko moko tozana na séparation te. Ezalanga na utina Saint-Ouen na mundani na Saint-Denis, utina Montreuil, utina Blanc-Ménil, utina na Lyon, oya wuti na Allemagne, wuti na Londres, eza mwana ya koreki. So abi koreki to yembela, awa to yemba. Mais balobi na ba fonctionnement na biso poza na ba paroisse. Oui, mais so balobi ba pesi mot d'ordre to kuta na place boye, to sala musala, to yemba, to yembi. Et koko ozate ke musuba ya on a bi conflit wana en horizontal et en vertical. C'est ce que vous avez la champ de bataille oyo na kozala nango na niveau ya Europe pour na ko silisa yango. Alors na kobanda d'abord na kosala nano relever à état des lieux na memi yango na direction générale sika to kosangana na maman présidente Philomène ngam na koyebisa ye parce que ngana zalaka ya zalaka te il faut na yebisa ye état des lieux to kozoba disposition générale pour que sur le plan structure est respecté et puis sur le plan fonctionnement est respecté et puis toujours vision ya tata molimo santo sa divinité parce que mo kiangan to silisa makamuna ya senga kibiso asengi biso biloko belé na koreki. Donc il faut détail moko ko chaper biso te avant 2021.
Voilà, papa journaliste. Donc sikoyo tongloba ke osala ba tourner na Europa wa avant que de Kinshasa pa ya na Nkamba beaucoup na mama présidente générale ou bien aux nini. Absolument, papa journaliste. Et ça sans délai. Et ça dépend de avant que de Kinshasa ou bien à Kinshasa. Moussala est bandaki depuis le 10 mars. Moussala est bandaki dans Kinshasa te. Kinshasa zali fona kendeza obligatoirement to ko se ressourcer et pas yemo ko azali nzambe na biso ko ke na yelu selemi ko solana ye ko zomakasi. Mais Moussala c'est bandaki depuis le 10 mars. Ko kende ko sala tourner et zali ka question ya programme na organisation. D'ailleurs pour na ko pesa ma lumière ils ont un projet pour que la musamate iwana compte tenu à retraite spirituelle projet zali que tout ça la moi thème moi conférence moko sur la retraite spirituelle impact il y a retraite spirituelle na niveau lingomba to bengi sabato kala o baza jana kati na poto a tout ça na papa ebele baza papa soumage papa pasteur il y a en Allemagne tout ça ma mikolo ebele to na bango awa ba mama révérend Makaya bazali ba mama Landu na Saint-Denis bazali to bengi sa bato wana papa Lambert okozanga te déjà yo oza mutakala et puis oza su mutamo panzi sango donc il faut zala na kati ya loko wana to ko bongisa yango pour ezala cadre ka ya poste to de tei malam ba mama na baye ba tata na baye ba ko te makambo ya kala ozo soulever lelo bano ba koti koreki na banzela ba to komawa na ba koti awa ba ko comprendre donc conflit en vertical en horizontal entre biso et kozala et ko kita et ko sila et puis conflit ko yebisa ba pasteur ça c'est la koreki donc ba chaso mo buluté tozali bana oso to bondeli makambo ye kimia na kati na lingomba donc ba chaso mo buluté po tozala mo bulu na mabondeli to kotiango kimiko yate papa journaliste au moni donc voilà et ils allaient tourner dans ils allaient sans délai ils ont dépendre de terre au kende bien au kende te na au kende pour ils allaient mboka na biso mais eko banda okozala au courant pa bato allaient déjà les mamans ko plate les mamans ko makata makaka na yo pour ko aider biso mingi pa bato allaient mutia mon panzi sango voilà papa journaliste. Ouais, papa premier vice-président na kanisa tango ezali obele tango to komi na suka émission na biso tango susu lelo komoko to tunité oyo kwaki koloba to pesi yo moi 1 minute nde poto succès émission na biso pamba te to kosenga pe na yo ezala mbala liboso te ezala pe mbala suka te tango nyonso to lingi to mona kayo awa na plateau na biso parce que ça ya yo eza ya lingomba. Donc yango na tozong silo maloba moi muke likamu moko papa Lambert a tunité oyo mona ko loba ngo papa Lambert a tuninga ngote to tikili yo maloba. Merci liloba ya suka za lakate biso loba ngote bona za rami batalibanda liloba suka liloba ezali que oyo to sololi thème na yo za ki centre ya makambo pambate au pesi lumière sur ma message passe moi ba okiangani liloba ona o loba yangoyo soki papa Simon ba okiangani asengi loko to hésiter te yango to lelo oyo to zami na ba problème parce que to lingi min ko réfléchir ko chama yele na biso na ba question papa Simon ba okiangana salaka soka sengi bino loko to lingi ko réfléchir par exemple moko lelo papa Simon qui m'a okianga na senga biso na koreki na niveau ya Europe to sombele ba camion mi balé na 2017 vous imaginez 2017 a senga to somba 2 camions na Europe to sombi kaka moko mais pour to sala ngono ki au monde ezo benda mamba mindondo or biloko ndenge to kozaka nango te faut ko sala likambole kisi biloko mike soka sengi faut kolekisa yango mbango leti papa uti ko senga so 10 euros 10 dollars na mundi moko ole au moins dimanche to silisa ngo mbala ele ko to de batal mu kilo lwako to betango dada dimanche oyo saint to longoliango saint denis to longoliango dimanche kaka oyo ya le 21 bo longoli 10 dollars wana mbala moko papa za kuna na 180 millions de dollars
miser ba porte ekoti climatisation ekoti sanitaire ekoti tolongoli makama miser mais komona basa balati wana bakoya na masengi na bangesoni na matei na bango mabe $10 muso azopesa 5 muso apesi te muso apekisi batu. C'est ça le problème. Donc liloba otolobi na moni ezalaki essentiel, c'est le respect et strict sans kolongola ndenge alobi ndenge asengeli photo sala ndenge wana papa journaliste nakanisi liloba na ngande yango wana pona suka émission. Mais ça liloba suka te pona ko ya lisusu pona ko présenter bilan ndenge ba muso sala bilan 100 jours. Nga 100 jours kozala te ya bilan ya mikolo mikuse na bokasi ya yeme papa Simon Bango Kianga ndeko ya ko présenter bilan ao. Liposo na yo papa journaliste. Voilà. Merci à solo bandeko balandira de télévision kimbangiste tokomi na suka émission na biso to wuti kolanda soki likambo to moko to mibale oyo bino bandeko na biso bo wuti kolanda biso na mokola lelo bo monike esali bino pasi to kosenga na biso bolimbisa kasi eloko to linka kande mabondeli papa zali koloba tout le temps mikolo yo nyonso ba réunion ezongi lisusu meto senga kande mabondeli. Pona lelo to kende molai susute pambate suto yoki masolo kitoko oyo papa premier vice-président na biso na Europe awa talanta ya boye na Europe to komi na premier vice-président général ya Koreki. Papa to pesi o merci papa Simon Kimbangu Kiangani. So ki pe continue ba groupe mususu pe papa to ko sepela kaka oyo elingi yo biso to talika kawana vonzambi tele ndenge bauti koloba tele pona mokola lelo to sengi mabondeli makasi ba era mabondeli to tikate to zali kolanda ba message spirituel mikolo ya sa divinité azoloba bande konangai mabondeli to tikate to linga papa to sala posa na ye nde akosepelisa biso pona lelo to sukisi émission na biso ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemi mo na lisungi ya papa prof Paul Dilungane mama Fifi Ndongala pe bandeko na biso nyonso ya ratelki 2G pe bandeko nyonso to pesi bino merci pe mbote botikala malamu nde to komi na mbala sima merci au revoir.